Babinga ba mukala. Mukala ya musala Suka na boulot. Na yebi si mukala eza vrai boulot. Suka na boulot. Et les kitchen. Oui oui. Oui. Maman c'est donc ça dit deux places de ça, donc ça dit boy du goût donc mukala l'équipe dans le kitchen et l'équipe est goiba. Et l'équipe est koiba. Ah OK. Ni vona za mukala na sala salaire nanga. Très bien. Ke na yiba na za ndumba na za chel. Oh là. Naïm Sabino, nous avons deux semences. Oui. Toi, na semence à Caïn, toi, na semence à Abel. Et Abel, très bien. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, shalom, bandeko balandi ya Top Media Télévision, ba mourir ya émission Le Code de bonne conduite, Nzambe. Azalana Bino, que le bon Dieu vous garde, que le Dieu du ciel a protégé Bino, Mbote, Toza, le 6 avril 2026, jour pour jour. Nous sommes déjà dans le 4e mois et année 2026. Bandeko, vous savez que vous avez fixé des objectifs pour cette année. Nous sommes déjà dans le 4e mois. Ça juste un rappel. Regarde-toi un peu. Est-ce que tes objectifs jusque-là, vous avez fixés pour cette année 2026, vous avez déjà à combien de pourcents pour nous réussir? Ceux qui n'ont au bandité, alors yaya, on n'a pas le temps de dormir. On n'a pas le temps de reculer, encore moins de croiser les bras. C'est-à-dire qu'il faut multiplier tout ça là-bas effort, afin que tout le monde, tout ça là, ma kamnandenge et longo bani. Tadingala pas le réel plaisir pour vous de recevoir cette grande dame, Bazali ba maman Oyo. À chaque fois lorsque na lansaka invitation nanga, en tout cas, fongolelanga ba porte na bango. Elle est parmi grande actrice de la République démocratique du Congo, na kombo ya maman Moseka ya Moski. Pour n'avoir amoureux, to zo solana et le lot ma théâtre, tu as Beneza, donc ça dit beaucoup makambo bolinga mingi en tout cas dans l'émission Oyo Ezali. Il faut toujours garder la tête haute. Il faut toujours garder la tête haute. Nous savons tous qu'il y a des histoires des fois dans la vie qui nous déstabilisent, mais mon frère, ma soeur ne laisse jamais les problèmes à mon kili et déstabiliser yo. Les problèmes à mon kili et zoa et c'est on a eu à vie. Même les gens à qui o embrassa qui lokola bandeko lobiso ki ba komi ko talo lokola ennemi komi sanzambe séparation nion sur na vie et puis séparation c'est biblique séparation tout na vie il faut chercher na sima ya séparation na ozo leçon au comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché yaya garde ton silence, le bon Dieu combattra pour toi. Alors, mettons-nous au travail. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Maman Moseka. Mais je vous informe, la Belle Vie Télévision tourne un film, 16e épisode de Kotani Lobby. Maman, il faut le faire pour moi. Maman, il faut le faire pour moi. Parmi les figurants, il y a film, tonton t'a dit, on fait partie parce que j'ai un tableau aussi que j'ai joué Maman Moseka. Donc, ça dit tableau, on a beaucoup. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé justement pour me parler de cette... scène, Nzambe Azalokumu, 16e épisode, dans moins d'un jour, Toza déjà n'a plus de 100 cas, plus de 107 cas. En tout cas, merci à la famille Libota, merci na baye nyonso, baye mboka nyonso balingaka mosala ya belinda sala kana République démocratique du Congo, à ça qu'ils ont réalisé cette émission. Togozo mananzela machine, tozo non extra film na bino maman, il faut le faire pour moi et puis on se retrouve tout justement après. Suivant. Maman da so abote mo na moisson nzima maman bokilo na ye aza la principale na kata na maman akotika la awa elle va coordonner cette activité d'apprécier une année awa pa na bino ebele bozanga none loko te yo vanda kusika kota libala wana na lingwa la to les hôtels vous avez tout mon soutien soki e osenga mbongo to e osenga nini et puis ngana famille nanga to kozala wana osala nga bongo point ni na dwela yo pipi ya tega pardon jana dwela yo na biloko na pili c'est ta dernière fois OK
okatika ozata mwa mama pona Belgique eh normal te yo koko yiba nzela to yakufuna makambo de unanga mona na kati ndoko ko yiba nzela te ko benga muta pasi fo mo pesa no minya fufu yo so mona na minya fufu oui ah sode bisika ni mbo wala se na kinokino na molimo na miso na molimo beto tala kino miso molimo te so belvia tala kino miso molimo et puis nous avons vu que ma moto mais vu que moi tindela pe mo ba moto mongoyi yango ndo sali makasi o ma be maman. Maman étoile. Maman étoile. Maman étoile. Jésus, merci Seigneur. Personne d'entre nous ne réussira, personne d'entre nous ne perdra. C'est quoi ça? Serge. Tu as qu'une solution. Et la solution, tu la connais bien. C'est quoi ça? Jésus! Jésus! Oh. Merci beaucoup Gibson Asake, mon ami, merci. Merci infiniment. Merci Nabayenio Sobozo pour l'émission au Bisikani sur les Bino. L'intégralité ya film en tout cas, beaucoup de na Belle Vie Télévision, beaucoup de kozwa yango bota la film ezakuna donc ezo ko le na Belle Vie Télévision. Ici, nous vous mettons juste les extraits pour na kotinda bino bokende kotala intégralité wana. Ici, je remercie encore une fois toute la famille Libota. De près ou de loin, ba maman na linga bino mingi parce que moi na ya ba maman. Aujourd'hui grâce à Ya Belinda, j'ai une grande famille, où ils famille Libota. Ba somba problème nanga et comment problème na bango. Et mon na na fandi bu ya mutu modo benginga tel que ndeko nanga moko azana bekomo, je te salue ma sœur. Jo mosusu bizarrement boye maman moseka a benginga lobi oh, je suis en face de ta femme. Toto t'a dit Nazali Bosso, il y a moi aussi nayo. Mais moi aussi nanga doit yebiete. Mais à famille Libota. Donc merci en tout cas famille Libota nion son la République démocratique du Congo, nion son a nion son Obino Bozali, Nzambe a Batela Bino. Encore une fois merci à Ya Belinda pour la confiance. Plus de 3 ans sans trahison. Pembe. Boyoka. Maman c'est bonjour. Vous les sentez maman. Maman, tu peux porter mon voix, tu as mon problème. Merci beaucoup, Namawanzambe Tosa Kobika Yata Dingalapa. Yo to le fils aîné. Ah. Ah oui. Le fils aîné, voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Non, il y a maman pas mouli. Voilà. Donc, parce voilà. que ça me sent bien. Ah, merci maman. Là, Nabo Sanité, et les autres Bandekonayo. Voilà. Parce que moi, belé so tangi kumwa X au bon, Y O. Voilà ka bato bango balingaka. Maman c'est le théâtre. Les autres amola madame. Oui, théâtre comme qui est bien. Oui, théâtre. Moi si soit Simbika likambo ke nande mususu. Ah oui. Et qui est bien. Merci Penza. Naibi ke bato koto tono lingana loba. Naibi ba ko enregistrer bo kata na bino a parti. Bo tchana bino. Oyebi naozongaka lelo mama Denise Nyakero. Nyakero, la première dame. Aza ba camarade nae. O ba kola nae. O ba fala na ba o makambo bele. Do makambo to no ba makambo malamu kwa tango ba otanga ba osani. Mais lelo baza na ba notamment na mama Denise ne ba otambola. Jamais. Bozala na ibiso bongo. Et le Congolais abosa na wana. So nzamba élever mutu en dignité tika na place na. Ah oui. Wano benga te oh ndeni oh après mesdames. Maman yamba ekolo. Ya ekolo. Parlant na ina loba eloko na Belinda Kandi. Il faut qu'on reconnaître mutu n'époque na. Même si azaleki azami to pesa na ba conseil ya mo so monisme ya moski yo obligé tendeni. En tout cas place nzamba memi nga ngomi na wana te. OK. Alors Belinda Kandi bravo. Mais maman Seka, bien que nous avons une introduction à l'émission, mais lorsque tu as vers Bino, c'est-à-dire Bobozali, source au maï naturellement, il y a de la matière alors. Et puis ça a beaucoup moins facilité. Mais aujourd'hui, vous parlez de votre sœur Ya Belinda. Mais aussi, maman Mousseka, vous êtes vraiment critiqué et belé. Bino, vous allez critiquer ma casse. Ouais, ni les sans effet. Mais ni les sans effet, comment vous êtes vivre maman Mousseka. Là, si na ebisa Bino, moi n'inga so bola na émission n'anga, ngalo ba vaguematique. Oui.
maloba na nga nyonso to so bozwa ngo bolandela bo comprendre que non ba makambo eza nzela. Très bien. Na Sabino na scène moi nous avons deux semences. Oui. Toi na semence à Caïn, toi na semence à Abel. Et Abel, très bien. Alors, bayebaka nzete na nzete, semence na fruit na ngololingi ebimela. Diambe o bimawa. Ndunda pe bimi. So ekoli o comprendre que o eza diamba. Mais so eza mikie. O kasanya so ndunda. Oui. Obenga ngonyo so ndunda. Alors, les lots to comprendre banani ba na semence à Caïn, banani ba na semence à Abel. Abel, très bien. Omoni semence à Caïn bazaka tirer boma. Na bango ebe baraka. Nyonso ekende. Baza prêt au finger. Prêt à déstabiliser mon tout. Très bien. Prêt à tout, il y a ma bille. Prêt à tout, oui. Donc, bazana, pour ça, c'est sanité, nyonso, pour na bango, ezanango normal. Normal, c'est tout à fait normal, c'est logique. Très bien. Yango, allez-y comprendre, oye, babango na misala na bango, na bamboma na bango. Très bien. Ato mi bombi, ato zi mokilo koti sango lokwa mboa zobanga. Suka, toye boka na position na yo. Très bien. Pour mboa ta changer vendeli, azonga ka na position. La position haut, très bien. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui aussi, maman, Monseka, beaucoup de personnes, ça la analyse pour dire, ben écoutez, Bana Simba bazali à la base, Bana Simba aujourd'hui, même soni na théâtre, Bana Simba lelo bato batie division, Bana Simba lelo loboko onzambe atie kati na bango, mais apparemment et bango pona kimokili ebele bazala préparer te, bazui pe humiliation na lolendo batie yango. Ba résultat toujours comme on a ba etando eke maman Monseka yo bana simba te bravo na président Lombe biso na loba toza école à Taboulay so ezaki musique très bien na loba ngomba lebele et lomba za Taboulay parce que azaba album ebele azaba album asali banzembo ebele très bien banzembo ne za ba Oto Yebi ba Dacosta ba Monseka ba Milo ba Ziza ba Naomi et bandeko na biso misusu très bien ozoma donc toza ebele en l'occurrence Belinda Kanzi azamo pa album ya président Lombe c'est normal baloba na ye ba finga baloba na biso ozo comprendre ba papa ngo ba boti na bango boti bana nini. Ah oui. Vous comprenez? Donc, biso pena to botami to leki na école ango, l'éducation ango. En tout cas, pour moi, pena moi na Simba, à l'équipe bandi ko fingaka, bandi ko lobaka eza moi passe. Peut-être ayaka ka ko répondre. Bazé belé, ba finga, maman Monseka ponga, pour na respect ya bandi ko ebelé na donc to ko za 10 meta msuka moko to mibale ba ofinga. Mais azaka mwana papa. Mwana papa kasi okobota bana moko kaina belle babota mai pas dance. Bataille pe na place taka moko. Très bien. Mutuna mutuna na semence naï. Très bien. Et ali kamba Jacob na Nezaou. Mutuna mutana na semence naï. Papa ko zongi so bwe mais moi na so moni ke ngapena tindeza wana ba mela na lipa. Mela na lipa. Très bien. Donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, maman Monseka, lorsque vous regardez tout ce qui se passe dans le théâtre, comment on a dit que maman, la vraie valeur Nabino, au lieu et Tombouamaka, les gens cherchent toujours côté négatif Nabino. Vous ne pouvez pas comme un peu réfléchir autrement. Bino bae, oyo bozali ba maman, bozali pe na maloba koloba. Ba tout ba yoki. Tout ça ko imposer na biso ka respect. OK. Netinga Belinda Kandi ka ko. Ya moski kofunda te. Musu beba Belinda. Eloko yango eye lisusu kofunda te. Po déjà de kala. Ya moski tika, omoni tika, ya moski tika. Babi moto ayo karate mabe. Tanga lobi oyoki pe koto milo pa bengi abi même ngape na zaina kanda na ngana sala boye. Bibi shitika fo oyoka pe batu nde yango. Tiki. Mais, donc, mais sa phrase, oh, quand il y a mais comment vous vivez avec. Parce que tu as imposer respect, parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop, oui. Vous en avez pas. Vanda boye, bah moi, bah fini maman gratuitement. Bah famille. Naïdi que bah binga, bah mukala. Mukala ya musala. Souka na boulot. Na yebi si mukala za vrai boulot. Souka na boulot. Et les qui tiennent. Oui. Oui. Maman, c'est. C'est-à-dire, deux places de ça, c'est-à-dire, bon, du coup, donc, mon calé l'équipe, dans qui tiennent, et l'équipe est Koiba. Et l'équipe est Koiba. Ah, ok. Il y a un salaire, très bien. Que Naïba, Naza Ndumba, Naza Tchel. Oh là, c'est profond. Comprends?
Oui, bien sûr, non. Est-ce qu'à ma bende, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Oh, yes, wabimara na nzela ya nanyo ya Rahab. Te, to kumisango te. To kumisango te. Très bien. Nga na préféré na zala na ngai mukala. Mukala. Na bike fonction nga. Mutoki na ngai bima pona mukala, na olie sabana na nga, je vis mieux. Mieux. Donc eza musala. Ya musala. Très bien. Ke na zana kombo na vandi boy na mukala. Na lola nzamba oloba do musalo ezaki mukala kena na lola nzamba oloba mloba kino yo tekaki nzoto kwani oyibaki pona nini. Très bien. Oyiteka na 10 commandements ezaki mabe eza mabe mais kimukala na 10 commandements tomoni yango te. Très bien, très bien. Koyiba te koboma te kichele eza koboma ta mozotekaka nzoto ozosala échange. On s'en comprend. Aux en ndako libala, aux en voilà. Au lien à gauche, au lien à droite. Très bien. Aza nanga mukala, eza métier moi bien. OK. Na gangi na kumisi. Mais na fingite. Otikali na principe. Na memi basaki nanga. Na seli musala nanga, opesinga mbongo nanga. Na kimukala na otonga. Na kimukala na rouler bien, na olie sabana na ngai. Liboso nzambe na bien. Na repentance osati. Ah oui, ah oui. Même sans kolo limbisanga pona za kimukala. Kaka. Voilà, mais maman c'est quoi? Question au donc elinga mais Mikolo par rapport il y a Kravas na wo neti na film mais na compte solo. Ça dit go quoi. Maman c'est quoi? Oh, tu soulever donc le mot quoi? Au lobby aux acquis prêtes. En tout cas pour Narofunda, mais après Baya Belinda, Mama Étoile, Nani, Milo. Mama Milo, excusez, voilà, Balobité, il faut arrêter. Mais comment les gens biso na télévision, au biso to yebi, Belinda est une mauvaise femme, celle qui est en train de détruire aujourd'hui Mers, Azobeb sa théâtre et à Congo. Yé mutupe atindaka des fois les gens vérité banana maman c'est ça question azo pe instrumentaliser bato et puis azo ko exciter bino bae o ya yé ya simba o bozala ka pembeni na ye ya koluka moyen kozala ko diviser pour mieux régner boni kaka ye oyo amoni ete espace ezali po yo par exemple au traduire mutu moko na justice ayi soke tika omoni te ke wana baye o bazo kolanda biso ba klipe koloba ete maman c'est ko kei au delà ya o batu balobaka olingi o la sa vérité mascarade jamais naza batu anati aza lâcheté o bayebi nga bayebi si s'agit na lobela mutu même na famille nga bayebi. Très bien. Kokolo ndozo tala ko bi ajoyo bisusu ba très bien. Ba benza pona ebisa na cracher le mutu vérité en tout cas na laisser passer. Très bien. Et on a cotisa no passeport na la visa non. C'est pas nga biloko wana ezala ate. Très bien. Alors Belinda Kandi m'a appelé ya moskitika. Ya moskitika bazana baziza kengumbe. Ya moskitika na yoki na tiki parce que nazaki décider. Très bien. Parce que cette dame là a ko cracher lenga parce qu'elle vit dans ngati alors que ngale msu na yebi mwa bo sotoni moki ebele toyeba na biso meto boya pe koloba ngana ofutela kikuku mais ozava na sima mutu. Très bien. Ngana na magasin na zandu obengi ngai nani oyo abenga nga soki kombo nini yango soki chayer soki pe nani kwata soki ba picha kwata. Je préfère être kwata que dans amuibi a kwata ba vivre mieux à ça ka uta iwa kuna à ça ka zaidi le loba petit tout ba le la ça que on comprend. Je préfère dans a kwata mbonga mutoki nanga. Très bien. Na zui eloko mutu oh ebi ka ba supermarché musuna tanga komote ba pe ba kwata ebele e ba yaka ba pesi bango biloko bango ba matisi prix surtout bino ba ebosala ba produit ba mafuta c'est ça rôle à kwata on comprend na place que na mela mutu mbongo na iba mutu mbongo. Très bien. Donc voilà na linga yake loba vérité ngokuna na place boya ka ba mona bino kwa ba centre. Très bien. Donc masumu ebele nga pe na muta masumu mais à degré wana te comme elamba na ngati. Très bien. Et voilà na linga pas tous to imposer ba respect ngo ofunda mais bozo imposer respecter maman c'est kanelo bino na bino kaka bino na bino excusez na biso ba epeto ya ka coacher la bino micro lelo et comment nango très facile na déplacer langage et pas maman seka lobi na tongo ngai wana na maman seka to betana to seka
ngai lobby na tongo na déplacé moseka langage après 3-4 jours ngai wana na moseka na scène moko ya théâtre toujours tourner lobby ouais ezali profession il faut que ça l'assemblant même si vous avez des problèmes. Est-ce que là aussi c'est chercher à imposer le respect na métier na bino? En fait neti ngana ne komelanga te artiste moko comédien oyo aleki na télé très bien afinginga penza et puis lobi batienga na scène moko ata babiki professionnalisme ngo na oboya ngo mais oboya pour une scène elle a problème vie privée na wana za vie privée na wana te na oboya ngo oye pena boyo fingi nonga na likambo na mutu na makolo très bien et puis lobi to kuta na scène moko to travail na oye biso na jouer na oti nazwi pena ki professionnalisme na tiango na scène na tiango mambeta pour ne pas être hypocrite te bato babenga hypocrite na ko jouer na yo te maloko na ekomelanga te qu'est-ce que fait bango kana sima mukongo très bien et puis na bambwaki là ah oui mais aye pena boya lobi tout droit et simba très bien Mamoski, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'amour des artistes et les artistes et comédiens ils ont défini lorsque moko na bino azate et ça ba artiste comédien te tenga loko na zana comédien loko zana comédien na répondre en général na snipe sarabino eza bilemba tango asuka bato ba préférer mabe batiki malamu ndenge batika barabas baboma Jésus c'est comme ça même na ba famille au monde muto obela bo sa cotisation ezala te mais soka kufi bon azui assurance ya cercueil mususu ya boulot cher et voilà c'est comme ça ndenge moko lelo na ba artiste to na biso pe na bolingo na biso to lianaka ende babengaka poison te tolianaka mais na ba tournage mais sikoyo pa mutu nyonso pete mutu nyonso te nayebi mutu nga na otya loboko nayebi mutu otikelanga mai na mela onga pe ozwa mai nanga pas tout le monde il faut kozala prudente neti nga neti serpent nyama nzambe ayebisaka aza nyama mabe mais abizala apesa exemple ya serpent nayebi oyo na omela mai na ye oyo te oyo mpe na ozwa te parce que bato ebele baolanda ba vitesse ya G biso tokokei na biso na escalier soki mpe na kibompaka nde nayembaka nzambe ayebi eloko moko nzambe apimela ngai nasengaka série moko boye alobi yo oza akona wana te apianga semence ya jalousie ya koyina na ya convoitise nameka oconvoite nasala esimba te jalousie jalousie kana mobali na nde basala mobali jalousie makasi ya kibosoto pe mais ya kotelema ofinga te nakomaka immature ya mutu boye parce que ngala patie cravate ne bien pourquoi pe koma yanga elanga te nazala fier na koni nanga so na iboro oyo yango nde yanga mais voilà so bana plan donc voilà na pesi exemple donc yango nde yanga oyo ayo eza ya yo et puis na niveau za wana pesanga respect na ndenge na sebungu so komo lakisaka komoni nga na likolo yo ndo za sefo na nyato na oyebiso te oniatanga te na okoma mulai géante donc na pesaka mutu na mutu place aza donc c'est un peu ça réponse na yo ya simba bana simba baya ko détruire l'autre so telle éducation ya bana simba sur 100% 99% toza bien peut-être 1% wana la mso arata abandaka ta mususu so indenge nini ta mso arate mais na bana ya simba non letinga na ebité non les kakabo na bando fika par exemple président moko ou bien collègue atape aza leki nandika kofinga si pose un rôle te po balingo makasi mamose po balinga makasi po balingo makasi ozwa kabaro belinda ndazana ta mukolo moko te na ya koyebisa ye belinda mwende eza wana entelo ya zaka boye e banondi so na bine bonda linga boso e film neza profil na ngate awo chakanga te yanga anuka koluba otika la ka bongo donc yango nde te mutu esala ka mutu alinga mutu donc ta komo linga mutu parce que yo fingi parce que yo tongi wana eza vrai amour on a vrai amour donc yango ngana lobaka les monteurs pensent que bateau bango basola na bango ba réfléchir ça te voilà wana eza conseil na ngana tia na profil nanga voilà menteur kokanisa te ke lokuta oyo ozoloba mutu oyo ozotekela lokuta wana
Azon Dimango, ne pense pas que y a réfléchir, tété, azo réfléchir, et si à comprendre na yo depuis calame, azo dit que le kaka dernière chance. C'est ça. Prends le temps de changer. C'est ça. Nzambe azakapo na biso nyonso tongo etanaka pona mutu tout, mais elle mon pe tongo etani mais omoni pourquoi te. Ah oui. Dieu est juste. La justice de Dieu est l'équipe à toi mokili. Et le nzambe to monaka yete, to monaka nzambe à travers des actes que nous posons, à travers justice oyo ezalaka rendu na se na mokili. Il faut faire très attention. Craignons Dieu. Vous avez quelque chose de bien. Maman Seka, parlons un peu de la scène théâtrale. Il y a la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, s'il faut parler des Maman Seka, quelle est la meilleure scène? Il y a Maman Seka depuis carrière naïe. Est-ce que Maman Seka aussi a une idée? Il y a combien de films où déjà Maman Seka a ça dans la vie? Attends, qui? Dès la saison, là-bas, on a un peu de bateau joie, il nous a pas mal surtout. Même si yaya. Bateau sur le baboyamo le quoi yo oboye yaya na boyo tenga ageza menacé na sens ni. Ngala msuna tika ki na 8 ans. Ngana okola okomi na 20 ans na obosa ni lungino. Très bien. C'est normal. Neti nazolinga na rectifier loko moko parce que nazaki na leki moko alobai na ngeloko ata musu esala batu passe na leka na émission ndeko na bino moko boye kala batu nanga po na kikedi soki na yebi yeboye Jésus Christ m'attend pas ngai ngaba eloko po na osepelisa mutu te. Ah oui. Na lobaka kombo ya kikedi ya munene batu batanga rango mais dem susu soto vandi ne bofo ba yebisanga kikedi ye. Oh na osutuka nde penga batu musu basutukela mère lokuta te ndeti ngape na yebi kombo na mena boye do na yebi ozomona komba kikedi so bika kikedi na jouer pas kikedi ndo kikedi to yebi kikedi Kinshasa mba Kongo mba ba yebi mais de vie boye to kutana te to vanda pe boye te il faut ba yebisanga boye président eza yo na to pesa nimbo na lobango na sens te ke na ignorer ya ko diminuer ta mukike de lemsa munene ko leka par rapport na nga na ke non bongo on comprend donc batu ba kenda ko banalisme moko bana ya trop bête non trop vite en besoin. Très bien. Eza lokola pengai mandeko Marina Ngoyi. J'entends parler de Marina Ngoyi mais je l'ai jamais vu. Jour il y a remise il y a trophée bazo la tsanga c'est Marina Ngoyi. Oh Marina Ngoyi ndeye na yo mais je l'ai jamais vu. Or azali pe moko ya bae oyo bazali pe na Congo na internet. Donc ça arrive. Voilà kasi maman na utu pe ko tuna mère scène ya Maman Seka zakani. Mère scène Maman Seka na oyeba na ngoti. Na diplôme mo be na zo ya na tozo lobela ngo awa misu na nga siko awa et talande diplôme oyo na moni awa lobi et diplôme de mérite meilleure scène d'humour. Il y a une question de yelinga en fonction du diplôme monotale. Voilà, na moni zaka Jolie Kalunga et Charlie Videlo et puis Maman Seka. Bon, pour ngai bango ba mona ki en meilleure scène. Bon. Selon bango mais nga mona eba meilleure scène na ngati. Pour nga na zaka to bengi nga na sala musala junior na osala ngo bien. O ya senior na osala ngo bien. Très bien. Voilà. Mais aujourd'hui Maman Seka école obino déjà si bobo créé parce que Maman Seka vous avez donc aujourd'hui école pena obino si bosali. Bozo linga botikela bano yo bazo ya na sima na bino ni. Comme ça to sala. Basa ngo bien, c'est l'autre peuple na bango. Très bien. Parce que bisope to futai ba kolutu bazape lelo biso to sala ngo c'est l'époque na biso. Pour nga na lingaka to ba musala ya lobi ba mama bomengo basala ki na ya bino différence ezani to époque moko te. Bango bazako lia Zaire, balia ka Mukomboso, bayaki kolia bakoti na franc. Biso pe to bandi na Zaire to koti na franc et voilà ndenge bato ya mbongo ezokene ndenge pe dollar ezokene. Na époque basoma mapango na $10,000 na Bumbu, na commune à Kinshasa et puis na Bandal. Lelo lupanga $10,000 ozwango jamais $100,000 kutu na pasi lem so mona ka kiteni. Vous comprenez donc conjoncture ezan ndenge moko te fonctionnement pe ya vie ezokende ndenge moko te moyen pour comparer exact. Très bien. Voilà. Merci mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer à ça que je rappelle à tout le monde que je suis avec Maman Seka, ya Bibiche Nabiso, en tout cas Makambo yo solana mais réserve tellement moins belé mais n'oubliez pas ezalaka na une partie au peut ozwaka pendant solana maman pour na Italie ba produit au ateke la biso pour na ba papa pour na ba maman pour na ba te na biso pour na ba santé na biso. En tout cas, to kota wana mais kasi nazolinga nazonga nano awa pour parler avec Maman Seka. C'est quoi la place il y a trophée na vie d'un artiste?
elakisa epesa valeur ya moto mosala osalaki mpona ngai eza bavaleur oyo bazopesa biso ozomérite epesaka mpe encouragement ozoyebaka te eza na bato balandelaka biso eza na bato bazocompte sur nous et voilà neti trophée na nga oyo ya famille de bota tikaka nalobelango mpe we nazoya tozokende mpe na malemi parce que nga awa naza na mérite eza awa naza so na trophée mosusu mama okosunga nga mpe trophée wana donge ya mpe awa mwasi atalo naza badiplôme diplôme wana mpe diplôme elongwe na nini naza badiplôme nga mona nsima yango eya voilà c'est bon badiplôme mosusu eza naza ndako ya sika nanu nabongisi mpenza te na ménage nyonso te place nango ezalaka bavaleur bazoreconnaitre bino na mosala na bino bozosala pour moi c'est ça eza bavaleur ya mosala na biso baza koreconnaitre yango et puis esalaka mpe ebakisaka mpe mwa cote. Très bien. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste, il faut se battre justement pour avoir valeur naïe ou il faut à tout pour avoir le mérite ya mosalane nanzela ya ba trophée? Nyonso wana eza malamu. Faut ça là. Oui, on va se battre et puis aza pe na ba mérite ya mosala zo salela. Mosala nyonso se mérite ka non? On prend tant pour les mériter salaire, pourquoi pas les trophées? Pourquoi pas ba diplôme? Donc nyonso to wana eza bien. Maman Moseka lelo trophée o est impressionnant Maman Moseka. Lokola artiste yo modo lo ba que non ngai en tout cas j'aimerais avoir ces trophées. Les trophées ni est-ce que ezapé yo au kanisa pena que non nga pour avoir une confirmation, une certaine considération aux yeux des autres, il faut que je puisse avoir ces trophées là. Il faut être clair, non on a l'autre que navanda kabo il faut nazo trophée mon boy ngalo ba fona musala nanga etika bilembo très bien pas batu na rozo pe trophée mais batu bandimi ngati oui comprendre pour nanga trophée nanga na ya malamu ezana no bilembo pas très bien quand les gens témoignent sur toi que non maman asala musala chitok et puis musala ngwezo yo kana na matoi. Donc voilà, pour nous premièrement il faut trophée pour Ykolanda, pourquoi pas? Ils s'appellent mon quoi courage. Mais les lobino ba artistes beaucoup moins côté kana bandaku ba téléphone ba mbongo pour na bosomba ka ba trophée. Ezaka bongo basaka bongo. Ndé na yo kaka. So basala bongo c'est ba inconscient. Balimbisanga penza son employé mot inconscient. Parce que mutu nyonso azosa musala na bien. Ata ba kundi, ata ba salinine. Le fils que trophée moko sokozui. Que non, c'est comme ça un trophée sincère aussi. Oui, sincère voilà. Kasi on a le bâti. Donc au fin du pays, moi aussi neti boye, neti nga nazara l'aise. Ça va trophée na nga. Très bien. Pas ba benga mwasi ya talo. Mwasi ya talo. Ba trophée oyo ba même ba femme ministre ba zuya. Ouais. Ebele. Ozomona. Donc na vanda na bité mboka nange eza ko reconnaître nga na mwasi ya talo. Là nous sommes ngo sa bêtise au kanisa ta trophée ozwa ki obité. À cause à trophée c'est que mokile talanga na osala ngo ta otiena nzambe te comme ça to baka pona nzambe cause à la hypocrite. Il y a aussi la part de l'homme dans tout ce que nous faisons. La part de l'homme dans so tel pe ba trophée obité na omema moi kilo ya batu. Moi ndambo ya batu na mapeka. En tout cas na rosama tout le monde a rosa. Très bien. Oh ezalaka na nini mérito na 2021 trophée o nazwa ngo na moment oyo j'ai été lapidé na internet tout insulté na ndenge nyonso o mutu nyonso abenga ngai Barabas mutu abakisi aboma asala botola et voilà ndumba donc kombo nyonso babisaka et voilà na trophée on a kenda na même ligne mutu mususu ozwa courage te on internet epela na yo net ya lelo te ya 2021 s'il vous plaît wana makameza nanu ndenge eza lelo te mais nga na opela maba otumbanga et voilà na yebi ke eza na nka diable amoni que toi les omata abia olekela ndeni aleki na nzela wana et puis aleki na nzelo balobaka ke soki omoni ngando ayebisi yo tel aza maladi ndimele po bango nyonso bavandaka na mai s'il vous plaît boyo kadage nyonso bondima yango te so bayebisi yo nzombo ayebisi yo ngolo aobela kondima te ndenge nini bango nyonso bafandaka na mai nzombo abima ye mwa matali kwa nzela siko ntango mambo eleka kuna nzombo oyeba ntango ye akezwa mwa moto nzombo abima
ngando pa bima libala alors badaji musuta bonzima mais tilapia afandaka na kati na mai o nzombo ayebisio o nzombo azala na mai mais moi bima na potepote allez-y comprendre o so oke na mboka ano kuti bato babina lokolo wana landaka lokolo wana boso bakataka o gauche baba babina na droite soki pe donc okebwe na lisanga moko bango nyonso baza bandumba do yo pe kotika bango nyonso ba criminel yo pe criminel bango nyonso miyibi yo pe moyibi. Alors ya tadi na zongi na moment bazo lapidenga ba finganga na eloko na yebi mutuna makolote. Très bien. Alors na zwaka na lekaka pe liboso abatu. Et puis na lobi on a kokai koloba. Na zui pe diplôme na ngeza na même ligne. Et voilà. Lelo na koloba lelo. Na zo introduire. Na opesa ya sire mbote. Na pesi mbote. Parce que ya sire. Moi c'est trésor nzinga. Aza moko ya bato ba finganga. Ya sire. Ya baleki ya bana nanga. Lelo abenganga. Natangisa ma ya miso. Abinanga mama limbisa. Nazala nayoka esengo monga bita justice nzambe. Abi mama limbisa. Luke sika na motema na mama olimbisa. Très bien. Na ka mwana na. Donc tant il y a senga pardon, c'est que bango nyonso tout. Na limbisa. Baza pardonner. Pardon. Gloire à Dieu. Même là c'est il y a humiliation, nzambe azoya po akobola ba oya. Et ça même pas 2 semaines hein. Maman yebiso. OK. Abi nanga maman, na yebisa papa sengela nga pardon. Ipa na yo. Abi ya nyonso bino bofinganga. Est-ce que bozwa courage? Ya kolongola. Voilà. Réseaux sociaux. Voilà. Très compliqué. Alors, on a un détail, on a épargné moi. Dans un maman. Voilà. Très bien. Après, on a trouvé un trophée. Moi, c'est Atalo. Femme de valeur en français. Maman Moseka. Ah, et oui. En quoi êtes-vous une femme de valeur? Maman Moseka, tout sur la femme de valeur. Êtes-vous fier d'abord qu'on babinga Maman Seka une femme de valeur? Oui, bien sûr. Ba valeur ango ezalina nini? Mais ya tadi, eza valeur ango eza musala na ngai te. Na lolengo nga na zwela musala na nga. Na linga d'abord musala. Na loba elo monga bitam na yaka théâtre na yaka na pona mbongo te. Oui. Na yaka tellement eza passion. Na linga ki ango. Très bien. Donc c'est ça. Et puis tellement na sala ango pe bien. Est-ce que bobo yango na sala musala nga babi? Très bien. Na sala ango bien. Ba valeur na nga yango wana. Et puis na respecter moi ba principe. Na sala moi ba principe na vie na nga. Très bien. Et yango esali ke ba tali batala pena ba critère. Parmi le critère. Ba critère babi non. Cette dame elle mérite ça. Mais sans vous flatter dans le Congo ça banini maman Moseka pena ba zala raté hein. Ndeti elle moko ya moi boîte ya moi nini maman Moseka zala raté hein. En fait kokola na ngai na forcer loko wana. OK. Yanga lobaka tout le monde n'est pas tout le monde. Ah oui. Donc on a forcé ba biloko mususu ko sala ka lokwa jeune fille. Les preuves ané que na lobate ke ba tcha ba tatouage na ba piercing baza moins sérieux et puis voilà. Et ça ba ndenge ba libela ka mais nga biloko wana na sala na ngote. Et ti lelo na komi na âge yo o me banga na boîte dans un mal à l'aise. Très bien. Place ba makele na makasi ba musique. Nga peut-être na zana ba ninga na nga tovandi na ndako boye to yoka banzembo ya kala. Très bien. Tovandi place mo banzembo ya kala. Et beta même quand j'avais na ba âge ba 20 ans. Très bien. Trentaine de l'on a na cinquantaine boye. Na okina jubilé. Oza fier ya pesa âge na yo. Abona bombela oni. Te bokata kata. Te nga kata ti. Te bokata kata. Par rapport faut bo bimaka ba jeune non? Ata na bimi jeune matame ekpeya. Loboko ekokweya awa. Mwana 30 ati 40 apeti. Et comme il fait sauter et ningana. Voilà. Ata pe na kosi bona kosi la matrice makambo. Na okata ngote. C'est bon merde. Tout sur la place de Zaki. Merci beaucoup. Je disais quoi? Par rapport il y a ba valeur na bino basi ndenge do yaka théâtre o yaka nan pona mbongo te. Très bien. Voilà. Nga de retourner ma ba boîte wana ba Congo ça wana. En tout cas na salela ngo pena. Na salela ngo pena mais ngai batu ba jija ngo na zala moi chouchou. Na apparence. Apparence mais so pousse pe na ngo ba ozala monde boy. Ebele ya batu. Ba zwanga nde ba mona nga. Très bien. Etanga opusana. Na yoka ka lilo ba moko. Très bien. Na yoka ka
ya moski on dit matin o ya moski bo aider ya do bongo alors ya on a pesa pena place ya l'apparence est trompée na pena pesa la ngombetu très bien eza peka ndenge moko o biso to lobaka vaut mieux une fille oyo akenda à église une fois na semaine mais au moins à tchaka en pratique tout ce que dit la Bible que celle qui part à l'église tous les jours pendant que robe na pantalon na ezaka facile pour na ba frère na ba sœur surtout pe na ba pasteur à l'église ça c'est fort ça dit beaucoup. Voilà, c'est un peu ça, Monseka. Aujourd'hui, Monseka, on va parler de Belle Vie Télévision Award. Une organisation, il y a Bafan, il y a Belle Vie Télévision, justement pour honorer les artistes de la République démocratique du Congo, surtout ceux qui ont Oyo Bazwa qui moi tant et belé, il y a qu'au travailler à côté, il y a Belinda, à côté il y a Belle Vie Télévision dans le sens ya ko pesa bango lisusu mpifo ya kotombola lisusu mosala na bango na kanisi maman Monseka azalaki parmi ba meilleur duo ya basi oyo ba méritaki trophée oyo. En tout cas je dis félicitations pour maman d'Azalaki te. J'en profite pour nous féliciter maman Mokolo Mwalelo. Merci beaucoup Yata Dingalapa. Très bien. Tobetana nous lisolo ya Belle Vie Télévision Award. D'abord votre absence maman Monseka. Voilà. Eloba Maki oui Eloba Maki na évité ce qui réalisateur ko zoomer ngapinza zwanga. Asake ça musala na yo. Asake nazawana pona ko ebisa famille bota. Merci beaucoup. Na lolengi obino bovota ki biso. En tout cas trophée oyo ba mo ba sense ba ebike tozo mérité. Et ça mérité très bien. Voilà famille bota absence nanga ezala ki nini. Et moi na grand frère nanga aza AS Koufaki. Très bien. Elle a 26 ans. Oh là, alors mon tueur ezalaki dimanche wana le même jour enterrement le lundi donc ezalaki moi passé. Très bien. Tandis que roba malunga pende yaki mais bato balobi ya moski a négligé trophée ya moski elamba ya rolata a logoza soirée faut ba robe loba parce que apparemment ba mitu na bino bato bazo ko tala ngo sosoté ba comment tala justement au bino bozo tala zo toté lamba pende yaki là je salue Nadine Tchala Ndé à la tsenga tinenga bena roba kamuna et maintenant là tango na fête mona za nango le 11 awe ya petit frère Azobala yango wana do robe nanga pende raté penza to sala pe boni yo zo bongisa koto yo makamusu se bongisa mi koto yo to za pe ba bantu ba africain ba mona yo koto yo zo kozwa to ba linga bazana pe mon frère et to sala penza bien te et voilà le quoi ba kundaki lundi mardi na pe maki mercredi en tout cas na ba ifona kendo zwa trophée nanga pa ya mama Milo ta on a komi kona na bisinga bi ya mimi to sala ngana vidéo babina za na ngwe moski funga bi na ozelo lata bongama to sala vidéo et voilà de sali ba vidéo na biso merci famille Libota en tout cas rien à dire. Est-ce que c'est la toute première fois que les fans il y a une maison de production baba na kopesa les artistes valeurs pas reconnaître les famille Libota ndenga na yebi ata biso na simba bazana na bango te biso pe na ba groupe muso na mona te photos à la pembe to moni on a famille Libota donc bravo parce que loko nyo sezaka na bato mo babanda après ba misusu ba roya eza lisumu te eza pe sonité très bien voilà tant musu ba misusu na ba roya ba osala ça la ngopé koleka très bien ezaka na moto moko abandi o eza famille Libota. Bravo encore. Merci. Concurrence faisait la loyale parce que déjà à travers Boé déjà maintenant et autres n'appellent les sous binobo travailler les sous plus pour lobby aux les sous voilà yangonde to luka alors famille Libota merci ngana le karana pena mingi te mais so batie biso boye kande to kena nango na le kinanga Marie-Jeanne Bololé voilà très bien voilà mesdames et messieurs to kende lentement mais sûrement vers la fin de cette émission vous savez je ne peux jamais finir cette émission sans pour autant vous présenter de l'autre côté il y a maman Monseka. Vous savez Azali na comment bengaye réparatrice. Il y a ma papa, il y a ma maman, il y a ma tête, il y a ma belé. Moi, j'ai l'habitude de l'obanine. Tout ce que je fais, les gens que je présente, avant que je présente quelque chose, moi-même d'abord je prends le temps. Il y a que étudier les paramètres et les angles nyonso. Onga votre frère t'a dit ngala panasala effort na vie. Nakota nakata sac oté lobby bako benganga arnaqueur escroc association de malfaiteurs. Mon papa me disait ne sors jamais avec une femme d'autrui.
ne sors jamais avec une fille mineure. Koyibate. Oyo eza yote kozwate. Si tu veux vivre longtemps. C'est ça le conseil que papa Abando Pesanga. C'est pareil avec ma maman Seka. Je me suis engagé pour faire la promotion. Il y a ma maman Seka par rapport à ses produits parce qu'elle a eu l'authenticité. Il y a Babiloko maman a présenté. Ndetiboilelo. Il y a le code de bonne conduite. Tous en nos transitions. Et puis on se retrouve tout justement après. Tout le moyen va aménager. Mais ça a tout présenter nos produits. Suivant. Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Je vous avais promis que j'allais vous présenter des produits au maman Nabiso Maman Seka à Salaka oyo azana pe azoko sunga azoko accompagner na ba couple surtout banoko oyo bazo sala moi mingi moi mokomongo moko moi faiblesse ezali en tout cas biloko ya kosala ya malamu yango oyo biloko ya kopakola pe pona ba mama pona biso nyonso yango oyo mama Moseka namoni ba bouchon ya ba flacon sika oui neti ba produit ya sika ekoti te mama namoni neti trophée et bomba produit na biso bango déjà bana bango ba géant voilà crème traitante ekoti crème ezaka na base ya fruit na fruit très bien ezolongola ba rougeur ezapi kolongola ba ride et puis na tampon donc vraiment susu kamuna nga bato baomona nga su na réseaux sociaux te parce que oya sombi abeteli o lisolo oya sombi o abeteli o lisolo très bien et puis lelo ozwi yango parce que nazwi biloko très bien nazwa biloko lundi mercredi na vendredi. Très bien. Alors, le quoi tu as tourné mission lundi, bilo pango eye. Très bien. Voilà. Bah oh bah pesimbongo je crois le quoi tu as férié. Férié. Lobine donc ko bana kotiki la bango na ba agence. Na ba agence. Yango ba crème yango yo crème traitante yo oyo oza na ba bouton, oza na ba cerne et puis na ba rougeur, na ba noir tampon, yango eza kolongola. Très bien. Awa toza na savon gommage na biso oko pakola on elongi après 30 minutes au sokoli. Savon oyo traitante oyo savon gommage na biso pardon eza na triple action. Triple action, très bien. Action nango ya liboso ezolongola nduta. Nduta. OK. Ya mibale ba noir entre jambes, ya misato eza ko nourrir peau. Très bien. Même si on longoli yango nduta au moins place ya nduta ndenge yango moko ekoma donc ils ont la triple action yango tant bat ba so mama Moseka yo eza cher nga eza cher po ils ont na misala makasi na nzoto na yo donc ils ont déjà une ordonnance ils ont déjà une consultation nango na kati et puis ils ont na bakisi nango donc nyos ils ont na kati ya so ok pas dermatologue poko to somba fiche au futi a komelo bakisi donc nyos ils ont siko ils ont traité ils ont la triple action et voilà yamakasi nde na ebisaka bino nga biloko na nga eza nango awa te mamisu eza biloko eza noir boye savon noir te yaya yo salela ozwa résultat très bien biloko na nga mingi ekouta musika voilà yango oyo toza na ya muke na ya munene obengi nga na numéro na nga ya plus 243 99 99 14 781
plus 243 99 99 14 781 au Beninga na kotiela okis même en Australie eza kokende. Très bien. Voilà awa to na kamuna oyo Soka na plan na missionnaire, soka na plan. Na émission qui c'est biso abachwa yango oyo paye mikolo eza ko ya te nde naza lobi na musala ya livraison neti na film. Voilà yango oyo kisi na biso yango oyo osalela ngo na seringue ezate osalela ngo na seringue otongoli yango en tout cas yaya wana ya tadi moto opesa bino explication claire voilà tozweli bino pe hémorroïde ya poussière yango eza ko na mai ya moto omelango lokwa tisane osaleli oyo osusu pe oza komela en tout cas c'est non attends maman eza oyo ya ko piriger ozo piriger omosusu pe ozo komela obeli yango tia na mai ya moto oza komela adie eza te ko fini te adie hémorroïde voilà awa tozana troisième jambe je crois tikalika mi balé oyo ba papa oyo baza kolinga bavimba baya minene biso eza pomade to pakoli ovimba ya biso eza tisane mela moko sentir ndenge mosisa eza kovimba donc c'est ça eza biloko ya bachwa eza oyo biloko ya bachwa ezouta na province ya sud ubangi veut dire na Gemena nga na loba yango mochwa ayebi zamba ayebi mosisa ayebi nkasa ayebi nzete c'est pour cela eza trop naturel vraiment naturel vraiment très naturel bosomba yango bokozala dessus te nga na lobaka na teka keloko ezosala so ezosala te na koteka te po elongi oyo etekama déjà alors na koteka eloko ya mabe te tobimi ebele na ba réseaux sociaux na yango oyo ezosala boye ezosala boye oui ezosala na bandi yango je crois na 2022 ti lelo bato baza na numéro nanga nde bapesaka sango kisa mama moseka osaleli omoni résultat merci beaucoup. Très bien, voilà mesdames et messieurs, mais Mama Moseka, il y a un problème. Le produit ici, lorsque les gens sont en train de commander ça, ça demande à ce que les gens vous envoient l'argent pour la fret, le transport, ou à partir quand il y a facture na yo au bazo mais la qui signent sur ali inclus. Voilà, merci beaucoup, une bonne question. Bato basomba akisi. Eza na mutu muso auti ko tindela ngambo en Afrique du Sud na tindela ekisi. Alors il faut qu'il y ait voici l'homme eza na côté ville. Au futa transport. So qui na transport na mutu kana au cha carburant. Voilà, aux perdre déjà. Et puis, l'agence qu'on a, il faut foutre un bon. Sauf foutre, tu vas vraiment foutre un bon. Très bien. Mais net dans Lambert de Paris, bateau bazar en France, là-dessus là-bas, on mine dans Lambert. Lambert, on a foutre à partir à A. So, aux autres bakis na yo à partir à A. Au tien bon on a yo, il y a Lambert, na tien on a tien de l'eau kaka, côte, na récit. Ntango okende kuna olakisi ozwi kisi na yo bato ya poste faut tinda mbongo a partir ya awa na tieli yo baoya otikelo kaka na ndako donc yo tindelanga kaka bacoordonne na yo nyonso na numéro appartement na yo baoyela yo tina ndako nde bongo tosalaka livraison na bato balibanda mboka intérieur à pays pe toza kotinda Lubumbashi Kolwezi bato baza kosomba vraiment surtout kisi opona bapapa ya oyo eumelaka te et voilà nkamuna na bino yango oyo ya komela nango yango oyo bana basi ya entre jambes babi ce qui est bon à manger et beau à voir. Donc, c'est-à-dire quand tu vois la chose, elle a bien présenté, voilà, ça donne l'appétit. Contenir cause à bien, mais si ils ont mal présenté, au cause de dégoût, c'est comme la femme. Voilà, voilà, bah mon a noirté, ils ont quand même présentable, laissez-moi parler. Voilà, ils ont bien. Et voilà, balobaka mwasi abongisa emballage et puis na kati contenu yango même mama tongola ngana yebisaka mwasi tongola voilà tongola tango na koloba tongola tika biloko wana zwa oyo kibi magie ekangaka zwa oyo eza na inconvénient alors oyo inconvénient ezate ba mama na biso babakaka batongola kati lelo toza na bango oka o cancer à utérus te o boye ezate yo mesana kotia kibi magie o ekangaka et après kokanga sima nango très bien ozo détruire nzo très bien voilà Mama Moseka un dernier mot un message pour ton kabona message ezakaka nazo pesa merci na ba fan ya famille Libota très bien en tout cas organisation merci na maman oui organisation kitoko bana basi bolata ki bien na moni mama Milo Toros étoile
koloba kutu te bana na biso betoile na biso bazomata lelo non 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 bokene nango Toros neti na film mais na compte ya solo. Merci na Belinda Kandi na bengaki mingi Beka. Merci na Belinda Kandi na mosala kitoko ozosala toza wana ka pona soutenir yo en tout cas qu'il tire à Congo ezomata ba biso moi ça simbi marambo na bien eza lokola mama Judith ndenge paza ko mema gouvernement na e toko kende nango kitoko voilà on a nini te koloba na ba Léopard tango bazalaka na 1974 ngayo na bota makite mais lelo yo ngape moseka na bompaka na kobetaka lisolo Léopard bakendaki coupe du monde et voilà na minute oyo kobenga lisusu congolaise te soko tuninga tu es de quel Congo na lobby je suis mondialiste ndenge boza komona nga soko tuninga lisusu tu es de quel pays na koyebisa yo naza ya pays ya Samuel Eto'o parce que na kalezala qui je suis le pays de Samuel Eto'o te référence ezaki kaka Samuel wana ba comprendre Cameroun mais lelo pays de Chancel Mbemba pays de et voilà to koti na kati ya masolo yango et voilà merci beaucoup na président Fatimou Kwatombolo Benton merci beaucoup Nzamba Sunga misala ezo salama to mona ki banzela eza ko salama ngana loba Congo esenga dollar ki Congo ezo senga nzela lokwa banzela ezo salama veut dire nzale ko kita parce que eza na biloko en Équateur eza voilà eza ko pola banyamiza ko pola donc so nzela eza basaleli biso banzela ba locomotive et bandi ko tambola banzela déjà toza ko mona en tout cas Congo to ko envier libanda te bangonde ba okota na kati et puis to yebisa ebino so bolinga to gagner te to yebisa bino ka bolingi ni libanga to pied bino botika biso kopiti. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission mesdames et messieurs et ce mozala qui anga yo yamba mama Moseka en tout cas que les dieux du ciel vous gardent nzambalo la mona bino amen. Ngai tadi ngala par na kiba tumbo tetin on a besoin pesa batumbo te maman na kiba tumbo tetin heureusement lobe ko leka lelo ne bima kite voilà là dans pesa film na ngai na sa film na ngai kalaté film destruction des hôtels volume 2 déjà ezobanda kala mingi te toleka na chaîne na biso et puis na chaîne na ngai ya Moseka officiel bo s'abonner bozozwa ba film ya bien to abanelombe écriture kaka boké na biki mema yelete voilà nzamba na contrôle nyonso ba moseker nyonso on est ensemble bana na boti na kati ya ménopause toza ko sala ka musala ya tadi ya kolobela biso parce que baza na pona biso famille bota bo soutenir ya bino mama kulutu toza wana kaka pona bino musala tozo sala ka yango wana to aba santé to saka musala ya théâtre et voilà merci beaucoup na famille bota là je salue ya Simon Bongo mobali ya batu ya Mariam je salue aussi BC Mondele balobiye et ratakate na pesi bambote belé sans oublier Dani Sable wafina masavu balobi Tramako olingo somba bloc ya solo oyena Tramako obengi Dani Sable wafina masavu okozwa ba bloc ya modèle nyonso tout oyo lingi et puis transport ya ofele na bosanité Jackie Kabongo wetu bambote bende belé Blandine Tchala ba gros bisous na yo Jean-Luc Mukoko merci Yaya to Sara Nzamba Lobaki Toros. Très bien, nous sommes arrivés à la fin mesdames et messieurs. Nzambe a continué à battre la bino biso to continuer pe ko sa musala mais le mal revient toujours à la personne oyo azo sala yango. Craignons Dieu. Quand Nzambe eleki ya bato mokili on peut mentir tout le monde sauf ba conscience na biso na Nzambe. Yaya alobi ko leka lelo. Merci.